Le rendez-vous de l'année 2025, on approche dans quelques mois, dans 2 mois et demi, acheter les billets. On se retrouve à Adidas Arena, c'est 18 octobre, à Kiweranson, le roi de la forêt, maison mère au grand complet au Zalawana. Je suis avec Odile Manzaka Mosinzambe, avec un Kelayangani. Black is beautiful. Black is beautiful. Good morning. Wonderful. Oh, good morning, my mother. How are you? I'm fine. It's okay. How about your family? Allez, le 18 octobre avec qui là? Ouais, le 18 octobre, tous en posa bana nyonso ya mboka tozala wana balobi okotika nonda kolele moyiba oyiba te ye moko mpe moyiba ozala wana moyeba yiba eza te sécurité ozala donc boya ebele ote mpona bakiti kozala eloko nyonso ndako kozala mpona français donc boya ebele meme ngankela yangani Black is beautiful nakozala wana na ba collègue na biso mususu ba Aida bango nyonso bamobiki Aida odefali ya na moni pena biso nyonso tozala wana boya lisusu le 18 octobre tosepela kosepela kobina isisa maladi na nzoto si comme ça veut moulaye comme ça veut omoni teke nga komo kusana Abena oh achetez les billets, on se retrouve le 18 octobre. Quelle la Rosala, Tozana, merci Odile Manzaka. Merci beaucoup à toi, c'est Glody Diasuka. Merci à tout le monde. Allez, l'émission arrive. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Tozana Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa, Nagoma, Kola Pesaki Initiative, Topana Nagoma. Ça fait déjà une année que nous avons Ophelina, Jésus et mon papa, Nagoma. Nous avons plus ou moins 58 enfants qui sont na bilili. Et bazo benga biso les sous baba kisabana. Nous avons battu 3 juste dans ndaku, il y a 5 chambres. Nous avons battu ba ovanda wapi, ba kulala ndenge nini talaba na kutu bazo vendre la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, Ndenazo Senga, Bandeko Nyonso, vrai patriote Nyonso, Tosunga Bana, Oyo, Bazo Koufela Bapara, dans le moment de guerre, les Angane Kunayo, pasteur Israël Nage. Naza juste simple individu, où Zamba Pessi Moussala, ya Oboko la Bana. Et ce qui est un simple individu, n'a eu capacité à Kosunga Bano, combien plus fort l'État. Ndena Sengi na Batunyo sur un motema malamu, Batunyo sur Balingi Basunga, Baofeli à Jésus, mon papa, Goma, contacter sur le numéro Bozomona, numéro de plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à Batunyoso pour na bana au bazar na Goma, précisément Pepa au bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso, ata pona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pe sibino botepe. Ciao. Merci. Jésus est Basula kazami na kwa balanti rien. Basula pona amour propre. Nous le rôle neti tombé du ciel. Tombé du ciel on a coutu bon, c'est-à-dire Allah la grande maison là la maison mais les amis. Alex Timo, il y a des amis. Pour la présenter était Bruno Lubic. Ah, bon mon propre. Bon mon propre. Donc Tombiki, Tombiki le